Atanani namoni ndombolino atie pena waze kwa ipupa. Et ça il otamoni moto alingi eti. Vrai amour. Ete ba vrai ba komuke. Ya moni moi amoni fali aza vrai pana ya fandi na ye. Akende pas kofi à l'accès bolingo kofi. Banza London TV. Na waze kwa pa mingi. Mtatonga mwa musana ye. Itumulo uto sumba ibingo. Atie pwebele. Banza London TV. Ata wangani waze kwa tata mukolo nenga na okosela mete chura mboma likamu pazwa ni. Wa futeni. Banza London TV. Mais ata bon Denile c'est sa prophète asa prophète. Qu'est-ce que tu appelles par prophète? Prophète eza muto amona kamele muto mais Denile sa mona obite apesa ba prophétie belé pesa. Apesa ba prophétie belé siko o wana aokokate. Banza London TV. Manike mvuluzi. Ngape na monaka. Ngape na kotaka na royaume de mort na bimi. Siko beti banike, obeti babe, est-ce que obeti manike? Banza London TV. Obeti babe beti manike te. Siko manike aza en vie. Siko yebe état d'esprit manike te. So na se dédoubla ko yebite. Pona ko bimelo na douche, na ko bimelo na mbetu na yo. Okolia na sani ba cheli o sani mozo mona elongi na kati. Banza London TV. Atongi. Bo ba chura mboma sauver nde wazeko. Wanga ba boma wazeko kuna. Tam se zaki pe jour ba chela wazeko poison. Banza London TV. Yemta ukombola kombo. Komo cha kombo na nzoto. Te yaya. Yaya te. Kotanga komba ya mvuluzi na ba bêtise te. Banza London TV. Place ka ba beta ki mobali na yo so kesu so no sa so émission. Kasi na sa ki émission wana pour kasi na ya ko bebisa incarnation na bango. Banza London TV. Bango bayena na sorcellerie nga na na magie de Jésus. Na fandi ka na kiti wana ka place pa fanda na fandi wana. Mige yeba kamana ndeo sa. Banza London TV. Mige mona nga yuma oke nga na mama na yanki. Yamba makamusu basala ngo tarape ya mutu na misu. Nga trika mige na otali bo na otrike. Na yebi ndize sort na ye. Place na comprendre que mige bo mazobozi. Na yebe ke lobi waze ko bwa ke les bombes. Banza London TV. Nebe ke lo bat nyonso ba réfléchir état d'esprit amige. Na yeba kiango. Po eloko na yaki na binzambe livré en spectacle. C'est un hypocrite. Banza London TV. De nongo yaki bon na gata. Ngana yaki mission na plateau na ye. Ya kasi na yaki 50 € wana. Te Banza London TV. OK. La salle a émission na lunettes. Mais jour on a oui, Nathalie qui émission, vous avez na sans lunettes, appelé c'est fan de lunettes. Fan de so ça mta spirituel comprendre que moi c'est au sali kam. Mige na obanga la ti lunettes mais simba kate. Na kota ki déjà. Banza London TV. A componente na yé na émission eloko beso na sana kota toilette na ye. Na bimi. Na fan di maman na kiti. Banza London TV. But nyoso yo trika na divan wana faut ba mona parce que divan est un tricage. Divan wana est un tricage makasi. Divan na ba pesa ko biloko ocha. Banza London TV. Ah, c'est qu'on lokwa na zoba ka vérité la koka koko satellite ba jaile zo finga Jonathan mwana yo bokolité. Olula mwana wana saka to la sana mwana nga tabu na kati ya shamba longola bilamba. Banza London TV. Omoni ngami na ngamba lepola yango na bela mingi yango siko mama na nga tuni ayebiso Jael na yo mutu munoko solo na mama na nga mino epola siko bopona siko moi sini mbale oso wa mino epola pona na mauvaise haleine te yo siko mauvaise haleine omonte ke mbale babanda ateli kwa mna oso. Banza London TV. Bonjour chers Internet, mbote na bino esika bozali. Bon dia, boa tarde, onde que vocês estão? Changez-moi système pe to pe sabino mbote na portugais ningi zalaka. Merci na o news to na bino news to bolanda biso à partir de Banza London TV. Na sima caméra to zana yemo le grand réalisateur et d'une image. Na yebi ke otozo pose na yo musala, ofandi opemi, ozo téléphone okoti na YouTube. Oluka mwa be mission tala okota na émission oyo landa émission oyo na bokebi parce que muto nazana lelo
aza mutu moko ba bimisaka bilo mo ba surprise aza mutu ba surprise en fait donc tango ya ayaka pena lokola lion donc ayaka na makambo ebele ayaka na sagesse moko donc ayaka afungolaka bato makambo ebele o bato ba comprendre te na vie na biso quotidienne même na ba musique na biso ningi toyoka ba musique na ba musicien na biso o to linga koyoka donc ye aza na ko benge so to lobi lelo na ko benge comme légende aza pena légende ya ba na makambo yo na chroniqueur na makambo ba chroniqueur na makambo ya internet aza na succès na internet ayebani makasi donc ngako ndenge naza boye na yebite soki na ko présenter mais entake lelo eza ngandi mutu naza awa na plateau pour na oswana ye na umela te na omema bino mbala moko na osenga edino mbala moko akotela ngai invité na ngai na pese déjà mbote bonjour sœur na nga Manike de John. Bonjour Charlie, bonjour Boni nyonso ya Greco TV. Ezala mbali bosote mbala suka pété mingi mona abonnez-vous massivement. Bato balingaka bwanya, bato balingaka vérité na linga bino pour vous ara. Bolinga bo ozwa quelque chose avant de commencer. Non, c'est mon merci. Nengo invité nga que le Saint-Esprit nous guide. Amen. En tout cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa Herbi, Radio Parole Vie, na Pesio Bambote, na Pessi Bambote, na R9, l'imbattable Monsieur mon mari. Bozongana? Togoya na te. Bon, on a mon internet. Non, c'était juste, Ezaki juste, Pesa Kaye, film, moko oyo. Permettre à tala, mais il fallait pas tala film, wana. Abosanaki, ba norme ya bolingo, abosanaki, ba maloba tolobana. Parce que l'amour, ça impacte toujours dans la parole. Ouais. Pour les paroles s'envolent. Si les paroles s'envolaient, le monde n'allait pas être créé. Amen. Si les paroles s'envolaient, ouais, on a créé ce monde avec la parole. Ouais. La lumière soit et la lumière fut. Parce que même la Bible est comment que Dieu a créé que le ciel et la terre. Voilà, avec la parole. Ouais. Na maluba, il n'a pas fait un croquis. Mais ça te que obanga ki maluba oya loba ki na internet, bo ya ba part bo sala. Neti Yannick. Oui, l'amour. Na loba ngo clair bolingo ngana Yannick c'est basé dans un pacte. Vous comprenez? Ouais. Ils ont basé na pacte moko. Mais pas que toi, si tu bien en haut, il y a quoi ça, ma bête, il y a peine à saler ma bête. Et ça pacte na ninga ki bon Zambé, tu es à pacte mo bon na ninga mo mo lili. Na pacte oyo boche Bible na kati. Bolobi maloba, botangi ba psaume, les gens qui bon Zambé. Les qui bon Zambé. Voilà. On se marie. Tout ça, basa mariage civil. Basa ka mariage religieux na mariage coutumier. Mais mariage religieux, bah comment ça on a aventure. Mariage religieux ezali, moi sina mobali ba fandi nu ba ngombale parce que tu as ka nu. Oh. Tu as ka mutaka yaya. Tu as ka mutaka. Abike mbali bosona yo kango ha. Tu as ka mutaka là. Yango moi sina mobali avant ba pasala bana ba sakape ka mutaka. La nudité c'est sacré. Nudité ba permetta et ça là. Ezala sacré tes nudité à Adam et à Ève. Jour nio comme on a nudité à Ève, Nzambé a bomara jardin dedans. Parce que la nudité d'une femme c'est sacré. Moutaka moi c'est ça pour mon bali moko. Pour moi c'est bachai ma belle. Les seins c'est la vie parce que c'est les seins on donne à l'enfant les seins pour cola. Nzam et loko libososo bandize ma belle ndé muté vimba. Parce que les seins portent la vie. Alors là où il y a la vie, c'est sacré. Ah, est-ce que bana ba c'est belé ba utilité maluba ou lobia? Ba bien moté yango moni. Ba prostituée arabe so azo sa prostitution so coucher na mobile ya longola kabila mbasi ya likolo longola te. OK. To la mobile on ko tout ma benete. Ah. Et puis que faut mobile yo ayebi liloba. Ba pasteur o bazara bandumba alala na moi si toujours na single. To le ne ko tout moi si ote ya balate. OK. Ouais. Donc baya bozi stratégie manika pesi parce que okolo banini et simba était pour longoli bilamba na enyo soti. OK. Mais moi so yozo tika la tacle na tenir dans liboso na ya keba. Keba. Wano tika lingo ya.
Ce qui nous dit que ça sacré, mais mutakala ya mamé ko maudit moi natin. Il se fait mon enkamba moi comme maudit. Tic au tac. Attaque ou ta mona qui a mon erreur maudit. C'est qu'on a ça na c'est à nudité ngana to lobani maloba. To balanit. To balani. Le mariage n'a bino est basé selon To balani parce que les enfants, les parents, le mari et la famille. Mais autre part après tout le monde famille n'a bino te place balia mbongo na hier. Ya famille kutu o kutu sala na eleki famille so ele mbongo. Mbongo ezala nango kaka complément d'objet direct indirect. Donc les loto boti mwana pas okende quelque part sala biso signe kala bakoko babandai ko bala na mungu na mbongo te. Ezala kaka symbole. O lakisa biso omoni oyo kotikela biso cantine elakisi ko kena mwana biso. Mkwali kamto obimisa symbole. Mukolo bengane to na symbole. Opesa biso eloko pona ni. Moi sinanga te bon eloko ekoma wa ndingi nini. Munduki ekoma wa ndingi nini. Saki ya mungu o ekoma wa ndingi nini. Moi te ke mabalo baba na mbongo ekufa na papa. Mais tout le monde bon tout le bandingi ni. Pasteur mo ba to lo ba. Obi que nanga moko les gambolo bela tellement fort d'après simbo te pas zulu. Ouais ça zo la biso. Makanisi ana terrain pour télécharger makanisi. Ah là 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 là. Makanisi principal bien gentleman. Ah. Obi que ko ça ba ko awa. Azo sala pe opus na ye. Ayembeli nani. Mutongo nani oh ya Paris. Ah, vieux Nabiso nani. Ah, vieux Jimmy Chimanga. Porte de la chapelle. La chapelle, voilà. Vieux Jimmy. Vieux Jimmy, donc ayembeli nzembo ya kitoko. Zulu. Ya kitoko, pena Zulu ayembeli nzembo ya kitoko. Après ça, Zobeta pas avant. Donc les Zulu, pena Master Prince ayembeli nzembo ya kitoko, mais makanisi, eza déjà na ba plateforme, nous so Prince sali featuring, bato bana Vodacom ba sali featuring bo CPS bango, donc makanisi. Hein? Après ça makanisi na ye bomba ye na bolingo na yo hein pona yo na kokotarando donc makanisi za wana parce babia à s'exprimer sous avant Gentleman volume 1 bima parce que ça c'est un studio. Tu vois, revenons à notre mouton. Vraiment. Tu vois mabala oyo ezo mabala oyo bazobana na mbongo ezo kufa papa parce que l'argent, c'est pas un bon maître. L'argent, c'est pas un bon maître. Merci beaucoup, Maniké de John. C'est que tu comprends déjà que dans le moment où tu retiens que Yona Mobile no besoin na bino. Ben oui, on est en bon terme. Dans chaque couple, il y a toujours des problèmes. Mobile n'a finganga. Oh, comme il bat internet, RNF a finga yo, aboya yo, RNF a ko boya ngate. So bino baboya bino nga baboya ngate. Nga mobile pa na ngai ke ko lumumba otikali wana ela ana fa boya nga ndeni nga na eme kanga mibale nga na ibende na kanga maka na ema esquaza ema nga na libende da Jonathan Kadima maman Crisco le voix d'Isaïroa. En tout cas merci to bandi to tema to le cannabiso place on a moi introduction to yoka moi côté côté ça la bien ouais ça la serre na biso manique bien ça la bien manique de John na ebi ke zamba la liboso na yambio ça la mbala sokate déjà na ebi ke déjà to comme da famille ouais donc on a ces plans et on a une émission ba maman ou ba femme forte ba maman oyo beaucoup là bana bango mozo akiti bofanda ba maman ou beaucoup là bana na des pleurs avec des cressements des dents ba maman na ba orphelin bozo bofanda ba maman na Yerusalem ba maman Yerusalem ba biso ba not ba beaucoup là bana bitike Cardozo bazo akiti ba fandat biso to beaucoup li bana bitike na pasi Cardozo bazo akiti to ba fanda ba yoka biso pour ba bana histoire te biso to na témoignage parce que la vie sans témoignage. La vie sans obstacle, c'est que tu n'as pas un Dieu qui réagit. Tu n'as pas un Dieu qui est vivant. Et là, tu es sans rara. Tu es bon belé. Tu es amer. Tu es boukerti. Mais moi, je suis un secret. Bien. Oui, mais on a profité, on a salué par prophète Brivi.
prophète place nga na sambelaka alela maniki fort alobi alobaka ta na mona fille azana iloko nzambe kati na ye mais na comprendre te que no sala ni na makambo ya musique wana babi ils a passage OK ils a passage Paul de Tarse Bartimée et il faut qu'il y ait une histoire les affermissement ezali modèle na bana ko affermir ba cœur ya batu yozo ba passe no ya passe no le cas yanga te ponga na koma boelelo tout le monde me traite de féticheur tout le monde me traite de sorcière parce que oignon sont le baké salamaka mais ils oublient qu'il y a la magie de Jésus la magie de la résurrection la magie du dédoublement. OK Quand il est ressuscité il est sorti 3 places. Il est ressuscité entre les morts. Il a fait ressusciter Lazare. Dans la Bible, bien, donc, il y a magie wanate. Donc, la pure magie, la magie le plus fort de l'univers, c'est la magie de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je fais cette magie-là. Dans la magie de Jésus-Christ, il y a l'amour et la reconnaissance. Quand je ne reconnais pas Kimbangu, on a appelé Kimbangu le prophète. Oui. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel à cause des miracles. Qui dit que tous les miracles que Kimbangu a fait, c'était la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le pouvoir africain. Les Ngunza aujourd'hui, on appelle les Ngunza, ce sont des pasteurs qui sont devenus des Ngunza. Ouais. Ce sont des Ngunza qui sont devenus des pasteurs. Des mamans Bikou, ils sont devenus des prophètes. Donc, vous changez na binoka Kombo. Comme si l'inga en français, puis vous changez, ça rend des ans. De au moins, maman guerre d'Azalana, Ngunza to. T'es ma guerre d'Arne est folle. Ah. Mais ce type-là qu'il est en train d'embrasser, il est déjà mort, il est automobile. Mais Moutou Azan église, Azan Abandimi, Obalandaraï. Ah, mort en église. Tourmata en église. Il était sali. Gang. Maman guerre d'Amdobi. Yaya Tourmata en église. Mort, gang. Père n'a pas sur moté en église et Balimbonga a rappelé une église. Mais mort, Batouda Baby qui mort Azaranganga. Mais en église. En église. Yo, Paul, mort en athée en Bible. Mais maman guerre d'Azamoi sa Yesu. Azamoi si a Yesu, il y a filmé. Christ était. Tu vois le Christ là. T'as là. Je sais que ça apparaîtra à Dubaï. Au Kokate. Le Christ. So moné longa, je sais que c'est faux koufa. Au Kokate. Au Kokate. Mais yo koufa tende. Na koufa, pas na mona ngote. Okay. Na mona longité, na mona ka rayonnement moko boye donc na mona mwinda moko boye na comprendre te na yo moko ko fuka mo bando lela masumu na yo moko bando mi lelela o monété azane longité l'omniscient l'omnipotent l'omniprésent il n'a pas de figure na moment na yo lela masumuni ya na lela lokola na o lele bembe na lela na o yeba teke na o lela na se retrouva maya mi se sopan liboso na nga na fuka na zaki hotel mais na se retrouver na mabele il va pas te donner l'ordre de fléchir toi-même tu vas fléchir le roi tu vas fléchir de ton plein gré ba olobano te tango ko apparaître yo moko kiti okita yo moko okita mutoke bandio bimo okita. On a gagné ce pesa na ba business pas acteur. On a créé esprit de mort na mo ba kuta na butu ba sala ba rapport sexuel a pesa ki ba business moy. Yo benga au church du Christ na ba beti ya on a Jésus. C'est pas le Christ. Il y a Jésus, le magicien et il y a le Christ de Nazareth. Il y a des Jésus au monde, oui ba. Oui na yebi. Il y a le Christ et le magicien. Il y a autres traités na magicien. Christ. Mais prévenir nous mais c'est lui là, c'est le magicien. Sa photo est là. Parce que jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Donc, on peut pas une photo, on a prouvé. Mais bazana pe ba osko bato ba kinalanda mama guerre ba kina prier na mama guerre izala parce que azana une optimisation ana en domination. Elle fait des miracles parce que il a un magicien près de lui. Alors ça va miracle. C'est pas balanda place miracle là. C'est qu'on écoute un vrai miracle, c'est la radio parole vie. Au commencement était la parole. La bénédiction qui se fait sur aucun chagrin. Oui, on dit on attend que côté la téléphone, au commencement était la parole. Il le connaît ici. Il le connaît pas. Quand on m'a dit kako na va na tala. Na oloba kombote mais na fanda place moko na oyo ka prière ya radio parole vie na écouter. Tant que bandika au commencement. Na faya ki na chambre mutazali na sala yo gangelanga. Oyo keloko nini wana? Ma o monte ko chama kelele. Mais na oyo kango na écouter.
abina na chama kili donc commencement wana ça déjà vibration spirituelle ya makasi au radio parole viecha mutonga za musicien to te ane musicien te hors de la aga musique aga ba mutu kaka nakeno passer temps moi epanaye siko nazaki na prière fa ina sala na qu'est-ce qu'on a bitempe na pesa na chambre au commencement wana na écouter mayo lo bamani ki o chama kelele musique ni ngozo kama makasi bo voix ni ngo makasi ne oyi na tala e pena na bi eloko ezamabe voilà. Merci beaucoup Manike de John le gros exemple liboso na ngana yambayo donc na tokonanger na mwa makambo mo ebele tokota na actualité tokota na mwa makambo mwa côté à vie na yo tokoleka mwa passage mwa muke kotwana Manike oyebaka mobali no na âge nini mobali no papa babia na yeba na 18 ans na 18 ans ouais na banzo zaki na classe non te nga kola na nga orpheline nga kufela tata vana kata na classe wana kata na classe me bana osani na tawna na ndo sa elo te na telenga na kaka na kenda ba répétition na bota déjà na 14 ans na rafi mère ah bah ouais nga bota na 14 ans mais il est quand ni na 14 ans na bota kaka na bota mwana nini kasi yango ni na tikala na Kishasa wani kona nyos baya kaka ah ya oni bande kono nyos baya na OK parce que na tikala na papa mso akufi na zaka mwa mukie nazaki mwa mukie papa mso akufi atikinga na bando telengana ti na yo bota na bando telengana ni na kutana baba yakana mitelengano mais je suis né dans une bonne famille j'avais personne parce que tous mes frères et mes sœurs étaient ici nga nazara têtu nazonga ka pona ki tétitesse ba pesinga punition et ça que papa est a akufi na tikali so papa zaki na vie peut-être olingana ya kozala nazara déjà awa nga nazara déjà awa na 85 nazongi na 1990 voilà 2 ans d'amour na poto nazara déjà awa et Dieu 2 ans pas biso ta mikili yo yeba ngono nazara déjà awa et salami ndenge nini ti tango kutena na papa babia babia d'abord namona na mkwali boso na mona alata chemise noire na banzela ya ezara chemise noire ya yochi na banzela na bali na pembe na pantalon ya yochi aipa nanga abina yochi langa essence ngabi yo longa na BMW na okuna ololeke pa mino na ba muyo eti bandal ba tiro essence ngabi yo na courage et tonton na ba chemise ne fumwa ma polele oyino ka ba tiro essence moni babuka ambo Manique de John Manique de John ngabi onazaki na répétition na na transport oyina voiture na tiro essence na bi premier ati na pesi mbongo essence à côté na voiture aki et comme les habitudes soit tambo na bandal ya pa Mathieu Bicherera Mathieu, on dit que ngabi garçon impoli, tika Olanda ngabi ça très impoli et que toi tu es très impoli. Wana lo bila babi. Wana lo bani. Abla ngalobi. Yoni mo sinanga na balo e bate ngabi sia ngana ko balo mbala mubulu boye. C'est bizarre ende pe na lo bana R9. Yannick pe na lo bani bon. Ngabi pona téléphone pona tala image ya papa bana ngako fina ngola po wuti ngola. yango nde ngo sala nga ba fait soit téléphone na okuba na nga mwasi no yo mwa mukebo nga ko lingo wa R9 na répondre ebo abina nga yo mwasi yo nde mwasi nga na obala nga bi kando za mwa mukebo nga maniki na lingi wa malade wali boma pona soit téléphone na c'est na R9 boza déjà kala to sali na R9 to sali 9 ans to 10 ans bébé OK biso to ganti ndete libala ngozaka non yo tama kamane sur les kana seka bango to sali 10 ans bana na ba gel ba bi R9 na Kishasa le ba ya pa ken piana garçon mukie nzoto mikie métier wana akuma munene nene oyebi Yannick ye wana akuma munene tanga ke poto na yo linga garçon moko boye ba ventir ti na garçon de akende ko bala nde tanga yoki ke nomba makambo ngo seso nde azongi Kishasa bi wa boto nga mwasi tanga nde azongaki ayo fana na poto ayo fana ayo lunga poto ayo fana nga tant paye aye ayo tinanga Dubai na ke Dubai asombeli nga voiture nde na makamba fali nde yo bima na yo ya poto tant na ye poto makamba fali et ça que tozonga na zonga parce que na na R9 na zonga ozomona tant pe na ye poto mbalo nde na la ka qui était tellement makambo comment ki ebeli to sona na tongo ango
na butu to swani na tongo pona ebise ke wata abi na voyager lelo wata tindelenga message na butu wata abi na nga na okende lelo samedi. Vous comprenez? Lelo samedi nga na tongo to swani na kanginda na bia okota te na benga nyenga be okota te o bimi na tongo place okie banite to swani dans moi embouteillage ka ya bimi abika ke nga no nga na zali tango ayeba ebise mama ke ville no nenga kenanga soko yeno poto na ina poto do ya yebite ayeba te ya okanda wana ndo mona sama kamwana nyoso abana kimaka nini elo ni na bombela kai OK nga wata tindela nga message na butu to zaka ya na kanda ida na kanda na ye na boya oyebise tanto lali na boya pona kanda na ba linga pe ko provoquer moi elo mo poto ya te mais oui na kanda na diable ko ça pa betinga pe kubo eliso vimbi nini nge créer nga do za ka nzambe nzamba linga to kutna na ebisete na faire comprendre ye les lois comprendre na ye ngabi mais dernière ba première voyage na kenda oyeba ki déjà que na voyager na wata obane ko sambela wata kutanga be OK jeudi yo sambela wata kende te ngamona oleka na aéroport te siko so na kenda ki so yo pona nini po oyeba ki okochanga déjà nyoso so ke sala boy siko bato te ba isa ngai mobile muso bando zo na aéroport nga bato ba isa ko ba malade mobile yango na zuye ka tan OK poto na vanda anonda moko to tambola biso mbale tant nini o nga zo mobile. OK. Parce que on est ensemble chaque jour. Ndé na tambola na R9 ndé na tambola na Choko. C'est qu'on a on dirait Choko à côté na kata R9 wa changa les. OK. Pourtant na lingi garçon na mususu wana na zaka les na tuna nzamenga nzamenga ko kamibali abatu te no sandeni. Babi akufi. Bonga baba to konde pe to kabone 4 ans to kapé ozonga na biso susu. Pour les gens qui n'ont pas eu mal d'indéquer après tout ça. Et pas eu mal d'indéquer. Didinza ou baebi, ba fedelo quoi baebi, ba malanda ba tika. Ata ba boti ndengwana ba kozongana. Mbuli bala momba ba boya na me ya benga mobali wana na butu mobali wana tiki mwasi na mbeto abimi mbangwa epa na ina bandal ba soli ba so alongwa bo masha yo lia fufu na bandal. Donc ba za rapena mwasi mususu. Ben oui. Alongwa bo masha ina makayab na ina sardine. Ayo lia fufu na bandal. Amemi na bana mwasi ne bae nga otiki mwasi na okuno yo lia fufu awa ndeni taka na zo babala nga na parisien mais bana nge kufa po babi ya chaque jour na ndako na ba siko manike soki babi azaki na mwasi mususu déjà après azaki na yo mais comment possible to tikala za makangu te tito kabona ki to za makangu te mais comment possible que makambu tout ya babi la taka yo l'amour de ma jeunesse la Bible me le dit ne néglige pas l'amour de ta jeunesse il était l'amour de ma jeunesse. Il était un père pour moi, un frère, un ami. Il était tout pour moi. Il m'a protégé comme un enfant. Alaksanga iku komayanke. Nazaka zoba alaksanga mayele. TV ya boito a trop yuma. Baluba boye. Oza trop logique, logique et simba te na samo. Donc il était un père, un formateur. Alaksanga charisme. J'étais trop gentil. Il faut que tu aies méchanceté na gentillesse. C'est l'amour de ma jeunesse. Ali mana babe basali 3 ans babe akufi. Ngana babe to sali 18 ans on bête sur la babe. Ah OK, donc vous avez déjà là hier après ndé avec aux hommes. Mais oui, babe to sali 18 ans. 18 ans ensemble. On a eu 2 enfants avec amour. Bana oteka wanga bana na ye. Amima bango ba bébé, so bosuni na ya ayibi mwana kimi na mwana. Au monde a été journée mon baquet roulé ça moi na soki ni abina on pesa ta kwanga ngabe on pesa bébé kwanga. Non, c'était un ami, un père pour moi. J'avais pas de père, m'a bien remplacé mon père. Soto soigna zo yembela nga banzembo nyonso bat ba oyemba yemba awa. Na comprenant que disque dire babi ba teka yango. O banzembo ebele bima ana yo kango déjà. Pas na pas batu. Na yo kango pa na ye. Ndeti nzembo nini? Te na lo baté. Bayebi bango banzembo. Et avec le temps dans le bango. Avec le temps dans le bango qui si dit ça la vérité est faible. Manikana ba bombe. Naza choc ebele. J'ai créé la personnalité de Maniké de John. Pour la vengeance. Pour la vengeance. Avec Babia, j'étais Maniké, mais avec la vengeance de Babia, je suis devenu Maniké de John. Nasangisa kombo ya papa nangana yanga. Parce que mon père, il avait beaucoup de force. Quand on parle de Maniké de John, on parle de quelqu'un qui est mort et de quelqu'un qui est vivant. Au Sangsi Bango. Dans le temps où il y a, son mort a dominé yondo yeba, son Maniké pas dominé yondo yeba. C'est autant où on a attaqué nga mort a dominé.
Parce que John Olingate maniki akwe. John Olingate. Mon père, il était tellement fort. John Olingate maniki akwe. Parce que c'est sa fille bien-aimée. Maniki, est-ce que la guerre nous tous vivre la vie? Est-ce que ça cause à Babia? Et ça cause il y a balinga Babia alimwa. Komboni tanga masuste. Ngasi ko na benga kaika na media. Na réincarna kae. Na immortalisa et souvent bat boma ye balinga ki alimwa komboni ba ke komboni tanga masuste. La preuve est que même kokunda Babia ba sala fête mais Babia kufa ba bongsa ya tamu nokote ba kanga im nokote. Babia kenda lokwa nyama. Alors, tant yoka makambo wana, je me suis dit en moi que non, tant que je vivrai comme Babia tangama. L'artiste ne meurt pas. Tant que je serai aux médias, comme Babia. Alors, si on a le média, moi, on a besoin de la musique. Il s'appelle Prince Babia. Il sera là. Il sera là. Le nom de Babia sera là. Il va vivre là. On va où mais en Prince Paoyat. On a l'ennemi déjà. Prince Paoyat. C'est quoi Prince Paoyat? Prince Babia. Non, Babia, il sera toujours là. Boyo kaka son. Mato ina bino ilemba te tibino nyoso bo ufa mais komba Babia etikala bolongo la ki e pasila mais kombo ne etikala na ngana lobi yango na mwana na yesu ya Babia ko sidisa bo mwenenge atondi na miniature ye na miniature ngamo na matake na minya bo lemba bande ko nini oya Babia bakendaka kokunda itango kufa na Angola. Bakunda na Angola te bakunda na Kisasa mais akufela na Angola mais banani bakina ozo kona yi na lufu ndeko ne mbali pichu ya na nuna ibati so akina onde pichu mutakindaka siko lelo Babia kokisi 10 ans mais na 10 ans Babia ninge Babia kokisi 10 ans na ota l'émission kaka jour au Babia akufaki le 8 Mombela salini na temige na émission mige na moni camionnette mbola na bata Mombele camionnette mbola oyo pazaka pemeni ya Koffi Olomide surtout ba série o Babia zalaki déjà camionnette mbola zaki azaka nganga na nganga wana nganga azaki déjà pemeni na Koffi na liwana ye pazala oui mais to moni camionnette mbola aye na émission kosala bon na ebité wana soto bengango incantation ce que incantation so ezanini na nzota Babia abando beta ba fimbu kas intimidation ba intimider esprit na 10 ans à se réveiller sous la muki esprit na la muki sikazo kama moi benga ka mi konyo na telemaka awandeni moi on na benga ki na telemisa place mo katala kasi maso na bi Babia ya talisima so na bi Babia ya au pema na kimia te azan kimia te pona benga kai. Donc c'est le liwa Babia ça na mutu ayebi mutu babomaye bato babomaye bazali bakufina mte baza nde na loba bo baoka pasi so camionnette mbola simbi touche mutu abomaye mutatina camionnette sala cérémonie wana po akanga esprit na yesu deuxième fois et simbi te ba sacrifier mutu et simbi kate Baluka esprit donc ça veut dire esprit ya Babia e fanda kimia ba intimider ba beta e fimbu na monde vivant pour na monde ténèbres na monde mort peut abeta ma fimbu lokuta a be camionnette Babia ba no beto chaque jour Denis laisse ça pouvoir wana te Denis laisse mutaboma Babia te même Denis laisse keneka au salle les prières parce que au salle les prières ya nini ye mutaboma ye te pour kanga esprit aza prophète pour kanga esprit ya mutu fo yo mutu ano boma ye abeti mutu akufa Denis laisse pas ça les prières, il faut ça au bundi na muto vivant. Denis laisse ça vivant muto kufa. Mais Denis laisse ngazana za prophète. Après ça prophète majeur. Denis laisse ngazana tema azana spiritualité comme prophète azana droit ya gagner. Denis laisse ça sera cérémonie exorcisme na mbokani. Mais bon Denis laisse ça prophète aza prophète. Qu'est-ce que tu appelles par prophète? Prophète eza muto amona kamele muto mais Denis laisse amona obité appelle ça ba prophétie belé pesa. Appelle ça ba prophétie belé siko o wana aokokate. Pourquoi na suka lobaki manike yo kelanga? Est-ce que Babia mutaza ko attaquer camionnette mbola ou bien manike? Il faut me tourner siko. Yo beti esprit Babia fimo beti esprit manike te. Manike mvuluzi ngape na monaka ngape na kotaka na royaume de mort na bimi siko beti banike obeti Babia est-ce que obeti manike te alors siko so manike muto yo bundi so monte ke manike o gagner
C'est camionnette mbola vient à éviter au métier place ni na mémoire. Beti ba beti manikete camionnette. Beti ba beti manikete. Si ko manika za envie. Si ko yebeta d'esprit manikete. So na se dédoubla ko yebite. Pour na ko bimelo na douche, na ko bimelo na mbetu na yo. Okolia na sani ba cheli o sani mozo mona elongi na kati. On est vraiment mususu. J'ai fait la magie de Jésus, na ko se dédoubler modèle na lingi. OK. Il suffit, je demande au Seigneur, le Maître, le Fils. Je demande au Saint-Esprit, conduis-moi, il va me conduire. Ça, c'est juste une enveloppe. C'est mon esprit. C'est mon esprit à moi qui est fort. Esprit Nangandi est fort. Ça, c'est juste une enveloppe. Est-ce que tu as camionnette mbola famille à Babia Tangba Mondiango peut-être n'habite sur la toujours na Kisinjo. Yo kanisi batunyo so ba imba se venger ba lobaka. Batunso osali kamba otala nkabo. Pona oloka mutu mutafanda anyo ebi. Abetika. Esili. Makambo ebandi. Boko moluka ba camionnette mbola otambola na bana na ba opito. Bomona ba sene ilika na vinaye. Ye mta ukombola komba komo cha kombo na nzoto te yaya yaya te kotanga komba ya mvuluzi na ba bêtise te kotanga komba kimbangu te na vida te meilleur le bien mona kimbangu mona kimbangu te botika otanga mvuluzi na ba bêtise kimbangu azai prophète amune botika otchai na ba bêtise balongo balinga ngo te bisimbi balinga biloko osate suko eloko pe okamwa place ka babeta ki mobali na yo so kesu so no sa so émission kasi na sa ki émission wana pour kasi na ya ko bebisa incarnation na bangote bango bayina na sorcellerie nga na na magie de Jésus na fandi ka na kiti wana ka place pas fanda na fandi wana miki ya makamana ndeo sala et puis miki mona ka bizarre te abengi émission na yemba moko na epi na fandi il faut mona ngo bizarre so zaki yo lingo bate aoya asute aoya Miga mona nga yuma oke nga na mama na yanki amba makamusu basala ngo tarape amutu na misu nga trika miga na otali bo na otrike na ibi ndize sort na e place na comprendre que miga boma zobozi na ebe ke lobi waze ko boa ke les bombes na ebe ke lobi bat nyonso ba réfléchir état d'esprit ya miga na yeba ki yango po eloko na yaki na binzambe livré en spectacle c'est un hypocrite. De nongo yeki bon na kata ngana yaki mission na plateau na ya kasi na yaki 50 € wana te na yaki mission miki na ngani nzamba livre en spectacle alors il fallait na talo na kati ya misu po prière ekota bien on a yaki na tali panaka taka na sala ligne mige tu n'as pas compris ces jours là na sala émission sans lunettes na obanga la ti lunettes mais simba kate na kota ki déjà a comprendre na yé na émission eloko besoin na sana kota toilette na na bimi na fandi maman na kiti tu te livres à toi-même na yaki ka ko isa divan na il faut réverser batu nyonso o balinga place yo zo salaire te na divan wana batu nyonso yo trika na divan wana il faut ba mona parce que divan les a un tricage divan wana eza na tricage makasi divan wana bapesa ko biloko ocha po triquer banguna siko divan wana na fandi yango oui et oui je te dis la vérité c'est l'autre part total mige za place oya gagnera vina ya mige aposa zobosi ba question zobosi akufa ndenge nini mais mige za non Mike Lokamba loba likambo oko toyoka na système Mike Lobango na sala émission moko na Idor Bokwala na swana kana bomba abimisa secret on a teke na sala émission makam na loba elinga ke boma mboka Mike Alexamuti Kamba Alexamuti abama nikezwa mbongo lia mais pona se protéger nga moko na protéger nayo émission ekoleka te na bileki sango abimani ke osala eloko na kanda mais retomber à émission lokamba sono loba lokuta loba ke manike makamba loba ki on eza lokuta archevêque na yebi ke to loba na susi to kanga binemi mais makambo na loba soki eza lokuta témoigner lenga ki eza lokuta loba ke ya lokuta poto sola susi Alexandre te po ebe ke yepe na émission na linga kufa anga zo ba problème c'est que loba moko ya stick na ya wana loba makamba bina loba ngo ya ofukama
Aïdor ayebi na appartement na nga na mate. Aïdor na okosa makambo na oloba. Mike atala émission na tune émission so kota tabi manike na kokoti sango te na effacer yango. Na sona na Mike mwana achelinga émission moko bongo. Mingi il était complice. Ayebaki basengaki bango basala yango cérémonie wana. Pona bakanga esprit ya babia ba intimider so babia. Keso meki to bando beta yo. OK bo beti babia bo beti manike te. Bayeba ike na oya ofinga wata po karame ko manga lourd. Po bolamu wata linga eganga na vie nanga. OK. Nanga na fungola porte. OK, nga na sali kamwa ya wata na stratégie. Nanga na laksaka goga ke papa to uti Kinshasa oye ko beta ba concert. Bato ba otanga kombo na balinga kote. Tana lobi na ofinga yo, metande ba finga ponga na finga yo. Bato bazozela na finga wata lokola bazozela porte à paradis. Finga wata na ofinga wata nini? Ata mo wata tanga baki tana tinaki ngabi wata na so ba meka ofinga ba bena ofingo wata mituna ke bimani ke ofinga neti ni to beta nzango te wana ser nanga na ya makeni ti ser mwasi nanga te to sala secrété na nyo so mani ke ofinga nga lokuta mais yo le baki ozana ba secret parce que kenda yikuna pona kozwa eloko te na kozwa nini na bana osuka na liveranda na kota na salon ete les jeunes. Mon musique est mystique. 12 te. Vas-y, tu dis que tu as. Mais dans le moment, c'est que y en a un problème. Non, c'est un problème. Il y a mon gars qui tête, en tout cas, c'est un tête ça sous bien te, à baby nae, pour la moindre lili pena et ça lié bien. Pour à confier à dit nini, elle il a pouvoir, on l'a fait à voir nini. Tu l'as la patronne. Et pas votre la balance sur Libanda. N'a même pas ce couleur à salon ou à t'aider. La cuisine là. On refinge nini. Ah, boss là. C'est quoi la finge les nini? Bon pesa, minimum pesa no ben, minimum to ngena finga wata. Bon comme la ben gire. Pour nga za les jirete. Pour nga za les jirete. Ah. C'est quoi le quoi na ndo baka vérité la coca coco satellite ba jaile zo finga Jonathan mwana yo bokolité. Olula mwana wana. Saka to la sana mwana nga tabou na kati ya shamba longola bilamba bino ba chroniquer comme bolongola Jonathan bilamba so azaka mwana ya bondumba akenda na bino ebele bolula kilo kwa bokufa Jael na kama nene yanga makam na loba eza makamo na mona na ndako mais yo siko pour mon numéro 9 okota te komona place na lala te menga na kota na salon na kota na ndako na mona mwana na loba na luka médecin bien à traiter moi nga loba na ngote. Ben oui, j'étais conseillé aux gens bambon même moi na médecin bien pendant qu'azana moi na moké pour séquelle o et mata na pesa penser siko yo ngai tango yo fingi nga nene o finga nga neti nini o finga babia nini babia tango sa succès yo zaki soki na maluata babia abebi na etina nenga yo bino bokuta na babia na voiture akomi de abia futela ndako na ma campagne ya $2000 siko o finga babia neti nini. Amen yemba matilelo ba vocal ba bitele misabatu tilelo na yebite dans na ina la sabatu ke no makamna so bolwana batu za lokuta monter de toutes pièces yamo mwana nga tuni o Jael omoni nga mina nga mbale pola yango na bela mingi yango siko mwana nga tuni ayebiso Jael na yo mutu munoko solo na mama na nga mino epola siko bopona siko moi sini mbale oswa wa mino epola pour na mauvaise haleine te yo siko mauvaise haleine monte ke mbali bavanda ateli kwa mna osolo to lo baka vérité to kosate neti nga na oleka na mbali te otanga kombo R9 ayebiote neti moi silo kwa yo ya mukuse ya boule o oswa te R9 yemo déjà dans ta économique a mukuse te mais R9 a atoba R9 a 1 mètre alinga mwasi penda ya atelema neti ngabwe na telemi penda bo kolone telema a moins pa kenzela za yemo kaloba ngalinga na mwasi mulai yo siko ozwa ote ata ndoto donc ça va buna été mais bo wele lini na parce que bo uta ne placement na F victime te to uta placement te mais na F victime bo ya poto nzela mo te to ya poto nzela mo parce que bon bazo ba viso fele nga visa nga eza visa ba futanga musala bon ba sala musala te biso ndio sala musala bazo ba viso fele manike mais bino mi balé bosala place moko te to sa musala place moko te ye azwa visa au fele
nga na sali 8 ans yango ba pianga visa donc Jaël a tika la salle le monter pas pas na sali l'autre aye est victime 2 mois après voyager nga ce qu'on a vendu 8 ans mais na 2 mois na sala ta promotion a sala promotion ya nini po makambo la reine to sala kango to ya concert lobi biso to yelelo promotion nga sala kango ba sala promotion so y concert ça après 1 mois bo sali promotion avant Jaël au taquet papou Jaël au taquet papou dans 1 minute Jaël appelé sur le live aïe net fali pena ko attaquer ni faut fali abenda bat na nzoto te mamne so bana fali za lokuta mamne so bana fali za lokuta no so fali so saba fali nzambe fali mimo na nzambe fali muta yamba bat na telephone te wana nzambe bena mimo na nzambe amicha nzambe jale fingi au banit na fali nini na kaiti maluba kabuya fali yamba bat ata na telephone te ata alo oyo ka voix na ite ata bonjour okomelo te po maboko niza ya nzambe bon so bino ne vous appelez ni bosolane nini nga wana so ntenga no so na sule ka nga kuta solana nga ku mukena kanga ni photo na amemanga po na amera ba petit donc Jaël nenga zana tikala so na fali jamais ba sola te kaninga lobani tika ko fingi silika ya hotel ma wana kaka sili o bazali na Belgique ka wana sili mwana fali ka wana sili mais qui sinjora kuta na fali mais oui qui sinjora kuta na fali na répétition ya musika pe bonjour bokangi photo esili fallait lingate même photo of putsa pe mbino te bokanga ekareza fallait muta simba bona mona ku au moins prince akanga ni photo simbi bo fallait simba ba te vous êtes sale wana nzambeti ka wana nzambe les rois mais Jaël sope mikolo ayi mabe hein makambo ya nani ya directeur Limba directeur moi c'est directeur qui doit sopa boule moi c'est directeur nda sopa iboule mais ta fingi directeur boya moi ce n'est pas fingi mais makambo wana bino bozalaki pembe na bango est-ce que makambo Jaël a le baiser solo lokuta est-ce que mutoka nana boduga aweb sa Jaël ancienne vie ne makangu na nana boduga c'est une femme d'abord intellectuelle c'est une femme qui réfléchit ayebi 12 Aoutaye TV avant Jaël ya Zara na TV. Ce sont des montages. OK, autant à tango fort nana ba osota tango fort ça succès nana za déjà moi c'est na ya directeur ba diata. Siko yene ba kusha wapi lokuta. Mais ça nango petit. Lokuta mensonge. Au moins que moi ça la travailler. Lokuta alu la travailler mais nana boduga baguna etango fort nana boduga lingambela milai mwindo. Guna etango forte lokuta tango fort pas mulai te tango fort amukuse tango fort amukuse tango amukuse makasi lokuta secret na yuto ni sensi ya c'est un secret mon côté et un mensonge nyonso alobi na nana mensonge d'abord moi ndé ba camarade na tonga ba camarade na là c'est vrai mais que nana il s'est vina et moi na musakata wana mta bomba ka vina cuisine ekuta lambela male walinga ba kota te bon vina enda opesa lokuta mensonge alngai kaka dénigrer nana a humilier nana a monter ba biloko nde ba montaka na bango niti j'ai la finga nga ko fingela ngani to kutana 2 fois na vie 2 fois ko première fois et pas ya Roger Ngando deuxième fois na maison Schengen tambokino zo ba visa si ko finga ngani tini to mais la place mon côté tout ça fait 3 fois deuxième fois to kutana pas ken piana oyo senga vidéo na boya nga po sa émission sikoyo neti Jaël ofinga ngani tinini Karine Mokonza koti na studio apesho mboto boye kozwa pourquoi mais to sola raté oyo pesa mboto hypocrisie ayeki mboto ne utana ngwa hautena mboto wana wa oya ko pesa nga ngayibite na oneka sala ki video te hautena ngo quelque part wana mboto te ya wana uta quelque part mboto bo bazwa mais beaucoup mais ofingi nga na TV apo na moninga bopesa te wana uti na mbote no keke mais peut-être ça sous forme ya bambote ambaso ezali bambote apese yali bazo ambote bongo te nzela vie yango oyo eza vie mba nzela maboko eza vie mani ko zomona oteko sala pe sous forme réconciliation te to réconcilier te alinga kindi akanga nga photo pa kendo lobanga na wedi sakisi ko nga simisi etouche na boya akia bandi oluba kwa mutali boma akanza neti ngana oyana loba ona TV na lobi na ngo pete na bete na ngo karapo na mona nga ça c'est important film ka mutu sala bien te aya lobi o ngana bane ko loba na sapaki alata ejine nzulu kama benga ngo sape baba mito na niveau ya likolo donc bat babuti na famille médiocre maman mukolo benge mwana bana fate bamba za na 25 ans Karine a 25 ans. Tu vois, Karine a 25 ans. Azan a 25 ans. Anna a 25 ans. Jaël a 25 ans. Néné a 25 ans.
Bana 25 ans. Il y a eu un hôtel. Bana 25 ans. Bah fait à 25 ans. Bah boya au bac ça. Non. À check à 5. 25 ans. Ah. Bah boya 3 na 0. Bah on cadé na 5. Ah. Abi ma TV ça mystique hein. Pona yo na kokotarando. Un inflammable mais c'est mon mari. Je te salue en passant. Na biso ba mito. Mikolo bolingo makasi. Te bolingo na biso za na oka makasi. So dérange ka te tango o so mitchaka mingi na mamba babia. Oh wana biki ba papa bana ay déranger mutakufa na. Ay biki na immortaliser right. Ngi azana ngai to lala mbiti moto sama kama sababu mutakoma na poussière. Okay ne. Manike histoire oya wazi kwa olika. Ba oyebiki ba PC kombo wazi kwa ipupa. Verbeta concert na Didas Arena jour anniversaire ya Aigle. So ba dogo benga ye de so talekana kata nani na moni ndombolino atie pena wazi kwa ipupa. Et ça elo tamoni moto alingi eti. Vrai amour. Ete ba vrai ba komuke. Ya moni moi amoni fali aza vrai pana ya fandi na ye. Akende pa kofi à l'accès bolingo kofi atongi. Bo ba churamba sauver nde wazeko. Wanga ba boma wazeko kuna. Tam se daki pe jour bo tela wazeko poison. A sauver. Maître churamba. Merci beaucoup pour me sauver V. C'est nous qui nous mettre chura wanga nyango pa. Te ya ata wanga wo wazeko tata mukolo nengo na okosela maître churamba likamu pazwa ni. Po futeni. So wanga les aka po migi ebise wanga na talaka chaîne ve churoleka awa. Mais vieux le rôle à Koffi Olomide, légende le roi Koffi Olomide. Wa lengende. A préparé le concert na ye. Wa légende, wa lengende. Ah maman. Wa lengende. Tondi ma pe bati mobali wa lengende, wana lengende. Foye ba ko lia mbongo Koffi. Na lia mbongo na ete na lia mbongo suyer ya babia. Na lia mbongo mutoki ya babia na lia mbongo na ete bababe mutu batonga ba mofi. Koffi na kabela mbongo. Aw kabela mbongo, kabela ka mbongo ya so kabela ngani mbongo lelo ba nde babia kufa so kabela mbongo. Eza mbongo droit d'auteur o ya. To mona jour nani. Alia ka droit d'auteur a magite. Après ça son temps. Nze mona ete alia droit d'auteur na onde. Ah, kabela nga ya ko kabela mbongo. Tira gwe pa kuna kabela ta kabela ndenga. Mais tout le monde neni ndenge veut assez quoi le babon. Est-ce que les gens de le roi Koffi Olomide lengende mani ambassade yaz ambassade cigarette az ambassadeur ambassade ah manike oya baby c'est mission ya ambassade wana ambassade az ambassadeur wana ambassade sali déjà makambo ambassade musicien na sala ambassadeur atonga te ambassade wana ambassade ba na mutea mabene mutombo ba reprocher ko le oteka mutea mabe c'est comment na nglo na nzoto bile na ino mususu ba reprocher pour tikiti nese ngando ba reprocher nga mafinga la tika parce que ve quadra ko fanda pena bo atonga pena waziko pa migi mtatonga mwa musana itumulo mutu sumba yibinga ache pwebele mutana mbongo ebele bo etonga mutu na litungulu yo yemiete tika okota tele na obobe pamba na obobe pamba ye tika ye nzamba sa changer na pour ça la continuer la koboma ile on sait ça vc alors la boya ba biloko na ba karma na za olungo le okwela nzoto na nzamba s'occuper na boela ni na ve quadre to ela absoluté boso boele le hote bongo ba guerre mbalize eza guerre tena lo ba ni ka vérité a changer a changer nini oyo moni ke ko faire ko changer a changer comportement avant qu'on fasse changer comportement nini ya mabe mona pa quadra et ayi mo kwa yebinga ngana nzambe te ake nous sambela nzambe saint esprit l'accès ba comportement na mabe a changer mani ko ibike conseil no peut pas faire quadre ko sala pe so lo bipe lo mobo ay ko changer c'est peu fier so yo moni va changer ma ko vomena vanania mais c'est là ba soupçon na yo ndé tu senga ki ndé quadra mbongo ve quadra bo peso mbongo ndé okomi ko luka siko ba guerre na ye na so forme a luka yo abonde la yo to peso ya ko kopimela ngambo iso na sengi mbongo lelo opianga pa banganga
ya kopimela ngambo c'est que ce que singe mozo so peut donc c'est que yango ndezo sale boy abanga ngai na kosenga ete na kozelo konite abanga nga so na mina ki osenga opesa ngamba mpo afandisa nganie na linga ate abanga nga po ebike babi abisanga makamnyoso nini babi abisa opona na oloba te ebisanga eza ba secret nyonso baloba te wana ya ba secret na ba bom tanga kanganga bosa mina na deuxième boss ngolomeka eza ba masasi nanga wana eza satan ba turo obimate hein na obimate na Paris ouais oya zonga na Paris kasi tipo aso apporter penta appli ça na avocat makasa auto kang sa fille mobo na TikTok akangise wa auti ko ba auto porter wapi lokuta wapi akeka shomo koni tika baba mani obanga makamutema comme na poto ya wana ba maya moto wana ezikisa kelambate ya ebelisa ka safu nga porter nga plainte na ni so porter nga plainte na bomi ah ça la visite yebilo na zanango bino ne osasa ke ba jenga toucher nga te mwana tali nga tanga komona nga te ayike so ameki na obeta ayike na banga te na respecta bato na banga ba tuti manike na moment o to ke na biso da na suka na moment o manike position eza nini eza wapi ozana f victime te na dingisi mamba mission te na musana na fai nanga analyse na osala mais parler d'un musicien faire sa promotion je veux pas faire na c'est nzambe so alekisi nga na aéroport na osala na osala ba promotion avec l'église chrétienne na otinda ba sali epai ba ozwa lobiko pa epai ba oki okufa te bon pa wata te na osala te so tanto mona ki pa wata te nga sala na la team te nga wata sala promotion fele de mon plein gré asenga nga pété il passe son gars le quand même na aéroport Alexandre na aéroport de son plein gré qu'on asenga ki obi so osala ndenge nini par exemple ce totali oloba passeport mutasailo maestro Fabregas visa mutazulio fali mutalektion aéroport héritier ba père ma fanto so trois personnes wana tu ba yokana te ba père ba ma fanto ngasi ko mwasi na bango ba pemelangi mais relation tu le lona Fabregas za ndeni eza bien mais na attaquer kana concert sala ma ba nzembo ma mère de concert ba tu beleni ngono ko yembela bango ka de nzembo kwa bela ki ba père ba mafanto ba zeko ba papa kuluto ba mafanto ba josa ba papa kuluto ba fanto ba égide de fer ba papa kuluto ba fanto donc ba ngana mwasi na bango ngana net ba GLT ngana mwasi a mission nga bota mission so mon pe ceux qui peut-être pe bozo ki ata idée na ndingo solo na trois personnes wana oyo kanisa bango ndingo yo ko bola na bango to ko kene ba na guerre spirituelle ngana yo kanisa bango na nganga bango po ba yo kana fo nzambe ba na ba guerre spirituelle za ba guerre charnelle te oko tsana na terrain wana te poko ka po kene pe pa héritier ata prêtre wata bomela si moto Fabregas déjà ne près déjà ko limpe wa Fabregas ko mo senga ta ba faire voice c'est que bile pe bo profiter kana ngo c'est que te nga na profiter po nga na mwasi na bango ba mso profiter te yo kansi ba eso ba te nga za na fali ayi bakiti wata pa iba ke no na visa neza ya faliti Alexis nga ba yebi ke no ba sala ki yango pana nga po nga na netre so mina loba na bango tanke mama bana ne Fabregas ozwanga ndenga ozwa mwasi mutu msute azwanga nani Fabregas abeta na matanga babia banda ebembe ya 6 jours bakunda vie na ye wa mwasi a vie ata lobi ngani na supporter ka po mwasi a vie c'est ça ngana nde mwana batu msute voilà. Émission est bien, mais tu as la pétang. À suivre, hein? Donc, déjà, besoin voler. Besoin de voler, mais qu'à la mine. Monument qui est déjà dans la bébé, la paix a outil de tourner son nez à moi, payer, talaga, je sais, un peu fois paiement. Vraiment, bambo te belé, non, et pas ya. Evi Mampia, mon théâtre, ça, la mariage à 1 million. Na biso fona tout son ami Evi Mampia, moi, ça, na mbon, à somme. Ils ont des bons à bien. T'es à la mbon à bien. Ah, ok. Evi Mampia. Ana mbongo wa mabi. Félicitations libala ndé kufati. Teba donc bango tava bala na ba fandi nano ba fandi kinano bana mobile hein. Wana bien. Ba boti da mwana pe ya ba yo bala en tout cas félicitations. Donc c'est ko ibana ba défendre ba qualité. Do ba ibana na défendre ba qualité ngo lobby. Merci na maître Maurice Loma oyaza moko ba vinanga. Merci na ba ndiko nyoso to merci na yo na Dag Jonker. Nadar na peso ba mbote. Merci. Merci pena na bandeko nyonso to bazo accompagner biso ba oba na émission oyo manike de John aza toujours na biso ana kata de banza London TV donc toza awa
na ye moko grand prêtre mère. Donc Doris sur le tournage, je te salue en passant. Sous-en besoin ngunda na ici. Lucas maître Doris. Lucas maître Doris. Maître Doris. R9 l'imbattable, le principal des gentlemen, babi mécanicien dans le terrain pour télécharger. Crescol voit des aérois, ndeka to solaka, ndenge pezalaka. Je n'entends qu'à dire maman na ba maman, babi moi na bimaki. Lokwa moi na bimaki, bino kokoko bimisabate donc au sengi la paix, mais ce que soigner na mutakufa, il faut que nous senga pardon quand il pas bakufa. Donc pas bakufa, babi vie ou esa première vie, deuxième vie il faut kufa. Première vie esa ndoto. Deuxième vie, il faut kufa pour que tu la troisième vie. Donc il faut kufa kaka pour que senga pardon. Non, il n'y a pas de pardon ici dans ce monde. Il y a pardon à mon kilo. Pardon quand il faut qu'on kufa pour que tu na kuna place pour senga pardon. Voilà, la force qui libère c'est pour les vivants, pas pour les morts. Merci beaucoup. Merci. Tokutani na mbalasima to yambaki manki de John. Merci na bandi kono sto ba accompagner biso. Merci na yo ve edino image panza sango studio panza sango ya Congo. Donc merci na batu tout au balanda biso. Merci na bandi kono surtout oyo bozo accompagner biso libanda botika ba commentaire na bino na kati ya chaîne. En tout cas tokutani na mbalasima. Ciao ciao. London TV.